ingénieur de son, Wassam Diakota, Tati Mouteta le pétrolier, Jira Santona, Anti Monchoua, DJ Miel de Paris, Dominique Mayemba, PDG Willis Sebele, Papi Moulokwe, Théophile Kitamu, Luchu Echele, Mama Echele, Aline Kalonji, DJ Sele Juno, Jolika Chama, Jeanne Antona, Chéri Momungu, Cédric Momungu, Junior et Tata, Alexis Djibé-Corando, Karine Boukaka, souvenir de Paris, Clarisse Katoudoua. Ouais, bonjour. Bon, ce monde va gêner parce que j'étais agressé. Nazalaki agressé. Nabala ba élément on a monaki balataki bilamba. Bazalaki en uniforme à la police, ba côté la ngana ndaku. Bazuo bakokai kozwa ndo moni bana matete sali bango pasi ndo moni baye kotalanga. Bon, si je suis agressé c'est parce que lelo na s'est décidé na la candidat na tele la bana matete pour natala ki penza na matete tozanga ki crédibilité politique tozangi crédibilité administrative. Bon Nathalie sur le plan politique toza pendate non na mona matete ya mokonzi mona matete député azalakate mona matete ya ministre azalakate mona matete ko zala pe présidente na Nathalie sur le plan administratif mona matete même mona matete pas à la même tolo baga administrateur du marché ya mona matete azalakate ndepé sa biso pasi Nathalie na non to vanda na baninga na bité baninga mikando basenga kunanga na zanango lokola nazana mikanda na ngafuna kende na telemela matete pona lobela matete ndo mona kendaki na telemela matete na lobela matete ndena oui na yeko mona no baninga mususu oyo tozalaka na bango oyo tochaki na bango candidature ndena yokaki na mamato ina ngai batu misusu balobaki o nga na fingi bango o nga na lobi bango or eza éducation na ngate ya kofinga mutu eza éducation na ngate ya kolobela mutu mabe mais bango sko bandi kolaksa bandi kolaksa ki sauvagerie na bango ils sont des sauvages pour na koya kokota kotinda batu bakota tina ndaku ba agresser ngeza penda bien te salinga bien te Nati nazala catcher depuis 1997 on nga nazala catcher ti lelo natikala ozo agression mongote pour lelo nazala politique nde na komi agresser. Est-ce que un opposant penda ko agresser nga pozo nini na opposition to ala na mbongo te to ala na posa mbongo te to na posa lo te posa na biso ezaka to bunde la population to bunde la nation. Est-ce que vraiment là si et réellement la façon dont on est les batailles par agression comment on a bazar charrier ni pas bondi non c'est un complot, puisque ils ont un député moko on a yokaki
balobi ke ngana etoza na problème tandis que ngana yebi même pas akoleka na nzela bwe na yebi elongini te et pas na ngai député on aza lokola Satan omoni Satan des ans na batutu balobaka Satan po bayoka komba Satan mais bayebi na bango Satan ngote Satan ngako leka siko bo bayebi ete donc député on a ayebake ne longi bwe na yebi ete donc na ofinga mutu na yebi te ngana ko kokotela omona ya matete na politique te ngande mutu na koti na monde politique pona kende ko défendre bana matete alors elo nazo loba boka ntsateke nazo banga na osepela botinda lisusu na bachar wana c'est intimidation politique bo salanga ba intimidation bo salanga za ba intimidation politique si vous êtes sûr que ngana ko banga pona tika na lukende ko kolongola kandidati na kolongola te na ko sepela nde boye bobomi au moins ce bobomi ngane keko ba tchana matete wana je pense que ezala cimetière nanga bana matete ba okundanga wana ezaku bien pona okufaka soutenir ti Lumumba basala monima batu bayibi ke soko ye wana Lumumba donc Lumumba kufate Lumumba zala kaka na commune na déposer plainte na commune parce que vous étiez agressé. Non. Eza ba jeune bango. Chez la commune. Oh, eza ba jeune bango nyonso. O éviter que biso na matetelo ezo boma biso, eza incompétence ya ba autorité municipale. Mais voilà pour bourgmestre matete bayi. Wana yo muto yebi. Na batno se bayi bien. Te wana batu wana pe bayebi. Matete eza salité. Ndako eza salité zolo balanga ndako wana eza na papa. Tonda kwa neza na mama. Eza injirte. Est-ce que na fingi mutu? Biso vota Bourgou. Nga banal na ebi non na vota Bourgou mais c'était. Na vota ka député provincial. Et puis na 2006. Parce que na nyonso wana entre bino ba culture. Ebi que ceux qui te rocha par exemple ancien na bino edingo ya ebi par rapport à nous zaki apprécié. Bon oui, edingo ya ebi pe edingo azwaka ngo déjà ndoto. Avant que Koksama dingwa sa ibsenga. Avec Koksama. Avec ça la dingwa sa ibsenga habité. Ndenge za bo ozala agressé. Ba bomo maintenant ça la tout na sambela ka ke liwe zalate. Pe na moni ke nzamba zwa lokumu lo sambo ya edingwe sali to kumisa nzambe pito. Ezate ke opo edingwa za mutabaki sinon il prie. Nzamba zwa lokumu. Oh, yo Lukaye, ya zalaki. Quelle enquête? Bazo boma kutu mutu wana matete babomi bato somo na bourgmestre aye. Babomi mutu na matete bourgmestre aya kate. C'est comme ça contre bourgmestre. Oh, naza contre ete? Bon mutu azo sala musane malamu. So mutu azo sala musane malamu. Ba oboya epwan. Denis Kamba ye wana. Azu ba kachera chena simana e na ba joueur na ba nani ba comme ba garde corps na ya pi ba musala sal mabe mais yo peut ba checker la liste c'est comme si le roi va kataki. Non mais c'est les journalistes liste à voyage au ba tchaka bis au fallait to voyager to ke Lubumbashi ba longolenga parce que je suis de l'opposition nazali candidat député nazana opposition nazana MLP à Franck Diongo. Donc on s'attendre que na makambu nyonso o ezali na avantage moko boyi bako ko associer ngai bako associer ngate tandis parce que dans une opposition et je suis toujours opposant, je resterai opposant ti mukolo Tshisekedi akozwa pouvoir. Donc tant que Tshisekedi akozwa bokonzi nde na longo na opposition to komi na kibokonzi. Donc c'est ça. Ouais, merci. Bonjour monsieur le journaliste. Justement, tu as assisté parce qu'il n'y a pas longtemps, tout récemment, il a été agressé. Tu as habité Tinanine, agressé. Le rôle de candidat, tu as réconforté. Non, justement, pour notre ambition politique, le rôle Azali, le candidat le plus adulé. Naba mateto donc bana matete alors babandi ko sala ba campagne moko ya conspiration contre eux ba décourager pona akorasu ko postuler na ba élection prochaine. Non ba mateto bazala ba démagogue te. Bon soki tolingi to kemande et pas ya acheter parce que biso to vivre ne kaka na pauvreté oyo moka et soumettre biso. Donc ça juste soutien moko moral.
ceux qui ezalaki ke tozokende mpona kosala badémagogie tokoki kosala peut-être mpona epai bato mbongo mosusu bazali awa momoni biso na honorable Acha tozovivre kaka na minimum oyo pays etia biso na yango soki toye vers ye parce que c'est un candidat qui est toujours à côté de Bamatetua, assistant à Bisso. Et puis à l'époque, Oyo Azalaki Kosala sport, Tozalaki ba fanatique nae. C'est dans le cadre là de Tozali toujours soutenir l'action nae. Nous Sabana Poto, nous sommes aux abois. Nous sommes désappointés parce que Bisso na Kishasa la criminalité bat son record. Nous ne sommes pas sécurisés. Bangon Bazana Poto, même de l'heure, il faut soutenir Bisso. La criminalité à Kinshasa a un caractère mastodonte, éléphantesque, gigantesque, robuste, malabar. Donc, Bango Baebi Ndengeni di Maroyoko Sala, pour naba sécuriser Bisso, tala neti honorable Lemso Acha, a outi ko zala agressé, heureusement zala inanda koute. Ce que Lemso zala inanda, nde héros, toujours les laïcs. Alors ça vocifère, ça révulse. Vous avez un bourgmestre ici à Matete. Nous ne voudrions pas entrer dans la polémique. Yamama Kambaba bourgmestre. Vous pouvez même vous poser des questions sous forme d'observation. Comment un candidat baya agressé Nanda Kounaye, il n'y a pas longtemps, dans le quartier local de l'autre côté, 40 personnes à côté de Moutounanda qui ont agressé. Alors, nous ne voudrions pas polémiquer autour de l'autorité municipale, bon, parce que nous n'avons jamais élu une autorité municipale. À Matete. Même à Kinshasa, partout, aucun bourgmestre n'a été élu. Nous attendons les vraies échéances électorales. Bon, tu es pour agresser qui vient à Bisso, mettre en Bisso, Acha, et puis honorable, futur honorable à Matete. Yango to awa biso ba matiti to na kanda makashi donc kana biso zaki o nyonso batinda ki parce que bato bayaki ko menacer ebele to mona ki bazaki ba militaire ba policier maintenant ndo to awa to na kanda mabe kanda makashi o to kozwa po to yebi na bato batinda ki ya ba jeune bango yango to awa take to soutenir avec na biso mettre na biso yango to awa na tonga o pour te soutenir quand tu es méchant quoi. Ba méchant ka ko sala bilo ba sala na. Les jours to zo bango. To ebi ke to tinda bango bisika o bango mo ba ebi o to tinda bango. Ba ebe la po déjà masolo de ko mila na suka déjà. Eza ba jena bango biso to za awa toye vena biso toyebi bamambu elekila kie na butu ya vendredi totane la samedi toyoka ka na masolo biso kansaki ve peut-être à cause se retrouver dans l'hôpital mais Dieu grand toye to moneye en bonne santé donc to sepe vraiment makasi to tika yete Acha azamo na ndaku Acha azamo na Matete Acha ayebi batinel nyonso ya Matete Acha ayebi yango Tuko toza mposa to voter candidat oyo aza mwana ya ndaku po ayebi ndaku esika nini tangaka ba o tozaka na bango wa eza batu o banoma ko nommer ba lokote so wapi mbamo baya babambie poste mobi ana komi na biso mais tuko biso mo toza mposa toza na ndeko oyo ya biso yaya oyo ya biso ya ndaku tozalaka na ye déjà na tango ya mawa pe ya bisengo tozalaka na ye et puis tu continuer à soutenir Yetina Souka. Vraiment, premièrement, je remercie Nzambe pour asali déjà grâce à Minene, na romona peut-être honorable na biso. Maître Acha, bon, quelque part, hein, moi regrette mon kozana mutema pour nani, azanani, azana elote, aye, le napo à soutenir peut-être oyaye commune. Quartier naie, baleki naie, bana naie, pour abandonner déjà robota, ça des responsables. Lelo, yo mutu on a peut-être aux autres go salé mabe. Famille oyazanango, au soutenir bon nani. Yé moko nenga za bonga za déjà parents, papa ya bana, azoluka ki abunda pour que libota naie, pe quartier naie, baleki naie, bazala bien. Parce que yo zolu go salé mabe. Bon mettre ça dans sens té. Vraiment pardon to sengi na bino soit disabino banani oyo. Eh papa aza jeune botika ye
donc amema donc bana na ye de charge na ye côté azolinga akenango voilà ya mukeka na zaki nango yango wana. Merci to compéteka si notre honorable H. Batu bosala babuzo bana to comprendre bino déjà. Toujours comprendre phénomène en côté. Vena biso to zalane bien. Do azara toujours aux alentours ya population na ye. Do vie moko play vie ndo mone bo vie H. To comprendre te vena biso azaki ne jidoka na biso asala rande babilo ko na te e ka koti na mamba politique bali ba ndo landela et loro biso to senga ba continuer ndenge pe ba continuer to zara na sima la bango biso to ko to bango biso pe to tigité ba konye ba bêtise na bango ba bani osala c'est du connerie mais nous sommes toujours derrière notre honorable parce à vie au azara play azara toujours na population na to boyi ba buzo ba monde za boui aza député na nko to ko voter anelo te vie to ana à 0 mètre na biso donc nenga za na rien mais biso to ko voter ka kananko ata babandi babi konari na bango wana mbongo yoza na nito Studio NG ya Serge Kabangu ingénieur de son Wassam Diakota Tati Mouteta le pétrolier Jira Santona Anti Monchoua DJ Miel de Paris Dominique Mayemba PDG Willis Sebele, Papi Moulokwe, Théophile Kitamou, Michou Echele, Mama Echele. Aline Kalonji, DJ Sele Gino, Jolika Chama, Jeanne Tona, Chéri Bomoumou, Cédric Bomoumou. Junior et Tata Avec Fidji Pecorando Karine Boukaka Souvenir de Paris Clarisse Katou